Mbote na bino baso balandi ya émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu émission oyo na tina ko valoriser médecine naturelle médecine africaine médecine wapi bobengaka médecine traditionnelle émission oyo na tina ya ko dénoncer mayele mabe ya loposo pembe o asalaka à travers médecine na bango obo bengaka bongo médecine moderne na tina koluka ko détruire santé bayindo na tina koluka ko exterminer race noire esengeli boyeba ete émission santé lamu ekotikalaka te ata komokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko bokono to pe na mayi moko songoli kokabongo kotungisa bayimboka na oyo etali bongo santé ata komokolo moko tokotikalaka te kopesa ndingisa lelo tokolobela lelo epa ya biso lelo epa ya bayindo lelo tokomobela babokono oyo ezalaka te na tanga bakoko na biso wana moni babokono ya diabète hypertension ba myome ba kyste ba fibrone ba cirrhose du foie ba dystocie liée à l'accouchement solo na kala toyebaki ete moto soki akei kobota ezali phénomène physiologique akobota normal ata eloko moko tokobangela eza te kasi sikawa soki moto mwasi akei na hôpital ake kobota ekomi likambo akobangela mpo toyebi te nini ekosukela ye kasi lelo mingi tokolobela bokono ya tension mpe bongo bokono ya diabète ne bongo tosili bongo koyamba invité oyo bosili bongo komesana kolanda na kati émission na bino santé lamu Ngangabuka ngoma mbote Ngangabuka mbote mopandi sango mbote pe na bayi nyonso bazala kolanda biso na bisika bazali boni ba santé kimi na kati netuma malgré kana toza nango ya kosakana te kana ya nini kanda bayindo balingi komelakisa bukoko te bayindo donc balingi na bango bamenaka kisa mundele bakomelakisa bukoko ndenge nini na temps oyo bino bozana baventre baleki ebele bozokopesa bato babidon ya minene mpo bamela donc banda yaki kisi ezanga dozi kisi ezoboma kisi donc bukoko nde mabe kisi ya bukoko nde mabe donc basirinomango kisi ya bukoko nde mabe aux en a raison, mais dans le faux, il y a le vrai aussi. Par rapport à Nakat na bata mabe, bata malam pe bazali. Banganga buka nyoso biso na tozana kat na religion africaine, biso tozana kat na bomfumu kimbangu. Donc nakat na mfumu kimbangu mabe ko zate pe faux ko zate. Donc lokwa biso to bana mfumu kimbangu, bana ne songa nzila. Ne songa nzila lokwa tat na biso azali vrai. Aboti pe biso bana e biso pe toza vrai. Donc nakat na biso ba aventure ba koza te na kati na biso ezande bo solo ya mfumu kimbango toye poto bikisa bayi moi boke ce n'est par rapport na ndenge bato ba comprendre la kisa bokoko na obino boye na ngeza lolenge kan obiso toye na ngo dabo ezana nguya ya mfumu kimbango na kati pa mate na 1921 mfumu kimbango akanga bopito ekangamaki sikoyo nguya wana oya 1921 yango yesus na eleko na ngonga oyo pona kosunga biso ete topesa bayindo kisi oyo longo bani po bayindo bakobika donc kisi na biso eza accompagné na molimo mfumu kimbango na kati matondo mingi bandeko balandi to lelo mingi ndenge tolobaki tokolobela kaka bokono mibale pambete babokono oyo ezalaka te na tanga bakoko na biso eleki tellement ebele kasi lelo tokosebaze na bokono mibale bokono ya tension pe bongo bokono ya diabète Ngangabuka ngoma na kotala bo en réalité bokono ya tension na tanga kala toyebaka yango te sima nango bokono tension ko banda mais toyebaki yango kana ba mikolo bato bazana ba âge avancé bandeko bandi tango tolobaka na tanga kala avant arriva mundele avaya tension bakoko na biso bayebaki yango te mais sima kokota mindele bokono tension ko mokota mais toyebaki yango kaka na ba mikolo donc bato baza ba âge avancé kasi lelo ya kokamwa même ici bana mike donc mwana ba 16 ans 17 ans 20 ans 15 ans et au salipé 13 ans abeli bokono attention Ngangabuka ngoma tension ona nezaka ni tension babengi tension ezani matondo mopandi sango tension ezani ni tension d'abord eza bokono te tension ezali pression force moko ya makila na kati na ba artère ba artère ezani ni pona ko pesa linga facile ba artère eza ba tiyo moko minene oyo ezo connecter motema ya moto motema moto nde kititi eko koma na ba vaisseau sanguine donc na ba veine donc tous on ndakisa boye pona kopesa mwa pole na bandeko régie des eaux atini kaka biso mai ba tiyo ekangama na régie des eaux za mikete za minene oyo pe eye na ba avenue
na principal eza mwa munene oyo kota ba veni mwa mukie oyo komi na ndako ya mukie donc vaisseau eza donc artère ezali tuyau oyo ezwaka na motema donc motema soki apesi makila ye ayambi ye abandi kolekisa soko makila wana po ekoma na ba veine po epanza nzoto mobima donc tension ezali pression wana oyo motema soki motema ekomi kopesa pression makasi donc so motema ndenge battement motema epesaka battement so apesi battement abwaki makila donc azobeta so azala tout azotindika siko nzoto mobima tout makila siko motema wana aza rythme na ye normal so rythme wana elongwe normal ekomi élevé nde moni babenga yango tension donc tension esa nini emati parce que makila ekomi otambola mbango ye mpe motema akomi obeta mbango so le fait azobeta mbango akomi mpe kopesa makila koinjecte kosécréter makila wana mbango nde makila wana ntango ezokota siko na baparoi ya baartère batuyau monene ti ekoma na baveine donc siko organisme siko déséquilibre organisme siko ekomi na déséquilibre organisme wana nde esala ete soki makila ezotambola mbango nde esala ete tension ezala nini emata nde tobenga yango hypertension tension esala nini emati soki ezotambola malembe nde esali siko babenga hypotension ekiti donc so on a tension balé hyper na hypo donc tension ezali malade ezali ka pression moko boye euti na motema et motema zo pesa pression wana pour nini soki motema zo anomalie donc so azu kokoso to zanda saka régie des eaux kuna na ndili esika babora biso mai machine wana siko akungo tindika mai na pression makasi so funka robino mama ezo mamba vitesse seleki donc so funga boye mai ezo kende musika siko eti siko mabe na fonctionnement siko ya batio ozomona siko ba artère pese motema pas za bongo motema za fonctionnement siko base axe central ya organisme moto soki motema comme na anomalie mbala moko soit akobwaka makila mbangu soit akobwaka makila malembe nde otobengi tension donc tension eza kaka ndakisi topesi bino oyo ya régie des eaux ndenge atindikaka biso mai soki mpe mai emoko ofungoli mai boye mai ezosala makele me ezobima te donc pression kaka donc elingi koloba en tout cas kokoso ezali kuna na nini na ngambo ya régie des eaux donc tension eza bokono te ezali malade ezali elembo ezolakisa ete kokoso moko eza na kati na nzoto ya moto te motema moto ezomwa bakokoso nde nango tokodekortike bakokoso yango ezali nini matondo mingi nganga buka ngoma na kopesa biso pena ndimola malamu ete tension eza lolenge oyo motema tindikaka makila na nzela ya baartère kasi ekoki komata to mpe ekoki kokita alors nini esalaka ete tension emata nini mpe esalaka ete tension ekita to mpe bacause na yango ezali nini matondo mopandisa yango nini esalaka tension emata motema ye aza na basupport motema aza na basupport bapoumon bazali wana foie azali estomac ezali pancréas ezali bangunisi bazali baza sikoyo bagarde ya motema sikoyo soki moko na bango to mibale to misato bazwi kokoso ekosala ete motema akomi na difficulté parce que motema aza pompe ye apompa kaka ye azali groupe électrogène sikoyo ye soki azwi kokoso azofonctionne bien te nde akopesa dysfonctionnement soit tension emati soit tension ekiti ozomona sikoyo donc base ya tension ezali kaka baorgane ya nzoto so organe moko ya nzoto eza na dysfonctionnement ezotambola malamu te ti soki eyi kotushe na motema mpe alembi so motema alembi mbala moko parce que motema aza na toa na oreillette gauche na oreillette droite oreillette droite ye mosala na eza kotindika soko oreillette droite wana soki force na ye ezala mi bapoumon na bafoie soki kuna bokasi na eza te ye mpe alembi ye ntango moso akomopesa tension akomopesa pression ya malembe ya kolemba ntango azopema malembe nde esala ete moye sikoyo tension ya moto eza normal eza te bacause ya tension eza nini ya komata nani cause ya tension ya komata eza nini eza d'abord mungwa consommation mungwa ebele ya ebele po toliaka munga biso so olobi ke munga donc biso tozala exposé na tension excès ya mungwa ebele na organisme ezo étouffer motema soko étouffer motema soko oreillette droite wana soko le fait que mungwa ekoti mingi na motema soko azu kokoso so azu kokoso soko akomi soko kosala lokola donc akomi ko respirer double donc là ça pou soko wana tanga zo pempe mabongo soko mba moko makila pezo tambola mbango nde matiti na motu mba moko moto tension ça nini emati donc ba cause ya tension ça mungwa ba cause ya tension ekomata eza excès ya tabac
ba fumeur bato ba mela mingi cigarette tant azo mela cigarette ebele na motema na ye esali ba pota le fait que na ba foi na ye na poumon et créer ba pota poumon na foi baza soko na capacité ya kokanga na motema te suka bakopesa motema faiblesse kaka nde tolobaka omoni ndako eza makonzi 4 makonzi soko likonzi moko déjà azwi anomalie ndako ekomi na risque ekomi na déséquilibre soki likonzi mosusu mibale azwi donc ekomi soko so mopepe ye boye ndako akotema ndenge ezalaka te ndako akomi otema sikoyo na badifficulté na ye nde omoni esengaka ete esengeli sikoyo bato bamelaka cigarette bakeba parce que cigarette ezalaka mabe makasi pourquoi parce que cigarette eza toxine ezotumba bapoumon bakonzi ya mboka pene esengi batala pena makasi na eteni etali bongo cigarette parce que eapotaka ate eloko moko te na nzoto ya bato ate eloko moko malamu tobénéfisiaka eza te mais ezocréer du jour au jour bamaladi ya ndenge na ndenge kila ndenge wana boko kokontinue kolandela balobi fumer préjudiciable à la santé. Donc, c'est déjà indice déjà non, examen mabe pour la santé, mais donc cigarette. Ye moka moni pena balobi no epeki sami epesa kama be na nzota mutu même si moko médecin azomela. Azomela un médecin, un docteur azomela, un avocat, juge, mon pena procureur azomela cigarette mais ba commis nuit gravement à la santé. Donc cigarette ce ko ezo détruire ma casse yango ne peut ça cause attention parce que tout dit sous masanga alcool alcool pendemo parce que le fait que nous met alcool à makasi ba liqueur à makasi et que ça ni et que ça l'été et tout ma peu sous ba poumon et que tout ma poumon wana et comme na kokoso ba fois pe ndenge moko toke sous na facteur ya tension comme ata insomnie tango moto la pongi malamu te stress makani c'est voilà tango zo la pongi malamu te motema akozwa siko reporter parce que motema asali journée mobile il y a beaucoup de secrétaire makila ndanga boka parfois 6 litres ou 7 litres par 8 litres par jour siko il y a boki nombre makila c'est nga boka 8 litres wana boka par jour et comme na butu yo zola la te au pesi sous motema parce que motema yaza lié na cerveau ce qui motema la cerveau alali motema pas alali le fait que c'est singepema et singepema ce que cerveau yazo dépend na motema le moteur pas défendre dans le cerveau. Le cerveau a pématé, le cerveau a respirer, a respirer, moteur ça l'insomnie. Sur l'insomnie, sur ça, mosala est doublé. C'est ça quoi yo ça. Le moteur mais c'est un peu mais au pekisi a pema. Au pekisi a pema. Sur le fait au pekisi a pema, il y a rosani, il y a sur quoi a comme sur quoi na faiblesse. Sur quoi faiblesse comme nango a comme sur quoi beta mbango. Soit au beta mbango, soit au beta na arrière. Ozo soit okine mbangu soit akozonga sima malembe ndo musoko bato mingi basala ba insomnie en tout cas bazana 85% ya kobela hypertension tension fait maté parce que alali pongité alali te misisi donc ponga bena mutu ya makasi na bomo ya ingeta ponga za mutu ya makasi normalement esenge mutala la 8 heures du temps repos 8 heures du temps mosala pe 8 heures du temps nyo surtout wana eza makambo eza bien planifié na bomo ya moto 8 heures du temps mosala et moi mutabani musa 8h ti 16h normalement au 4 musa OK ko pema na butu pe sengo la 8h du temps aussi 8h du temps na pour organisme ne temps ya madame donc moni be fait wana nyoso ba ezali suko ba cause wana nyoso ezo salete tension et mata même si pe ba aliment transformé za yoko pe ezali ko causer beaucoup na ingeta yango tozoya kolia ngezo salete bato ba bela pe tension et mata pourquoi bato zela ba bouder ba nyama ba kufa na ba malade soso akufa na malade soko motali nyama oyo soso akufa na malade tanga ali yango sikoyo biloko wana sikoyo ko eza artificiel et ko bebisa soko makila na ye makila soit e ko mana ba boule makila sikoyo komi mabe soko ye motema musane ka ko bimisa makila soko motema tanga zo bimisa makila soko za kilo eza léger ndenge ezala te tanga motema zo bimisa makila eza léger ndenge ça c'est moto sikoyo motema ye moko akoma étouffé akome étouffé pour nous bimisa makila to zata ka lokola mafuta bato baliaka mafuta mingi to mafuta boteka biso na ba supermarché cholestérol mafuta huile za cholestérol wana soki oli yango mingi etona na motema so mafuta evanda motema sikoyo akomi sikoyo étouffé parce que ye madusu ya za madusu wana sikoyo permetaka ya bimisa sikoyo a sécréter makila sikoyo madusu wana sikoyo komi étouffé na makila na mafuta to zondakisa bato baliaka ngulu aza mafuta dawo ya makasi siko mutu azolia posa ngulu ali ya mafuta ngulu
siko mafuta ngulu wana siko evande na motema akomi siko motema ekomi étouffé tozu bandakisa bandeka biso baliaka mafuta biloko lala bamama na biso ndenge bozoyoka biso yo kalingi mbisi tango kalingi mbisi mafuta wana etikali wana oyo kalinga biloko wana lobi na tongo bwaka yango mais soko ozongi na yango lisusu ekomi soko déchet ekomi soko toxine ekomi soko olamiso biloko na mafuta wana ekoprovoke bino malade yango mafuta wana soko ekotikala na motema otango etikala na motema soko ekomi ka étouffé donc base ya tension pene ezaka motema ko étouffé soko yo ye moyo soko a sécréter soko makila ne normal ezate ezo ko ba tuyau ezani na saleté moyo mayelega malunga ezate soko motema wana pe ba artère soko eza saleté soko akomi za difficulté soko yo pote akoko ko sécréter makila kolandela bande kona biso bazali komela bakisi o bazali kokoloba buka kiti bangi sambanda na bato bazali kozwa batonga ya repo toyebi ete parmi befe secondaire batonga wana ekokomisaka bango monene makasi donc akomi monene moko exagéré na oyo esengaki ta ozala nango ndenge mona oyo bakomela bakisi bakoyaka mingi monene sike ezali yoko mpe oyo ezali kosala ete moto akozwa bango bokona attention ingeta surtout biloko wana bandeko chaque semaine ndaka lobiko toyambaka banengo bazoya na bakaya batonga tozana plus de 85 cas ya banengwa bo bazana difficulté na minute pour abota difficulté ya santé na bango baby pona batonga repo donc bolimisi bandeko nanga bozola na biso bo ya tonga repo attendre nini bo s'abstenir na donc bo luka boyoka na tata ndenge bakoko na biso bano yoka na ite baboti mwana wa après 6 mois baboti to après inen baboti parce que tonga repo ezo boma makasi parce que yango ekanga d'abord makila na nzoto donc ezo kanga makila na nzoto mundo ba foi na foi ezani ezako kanga ya conserver makila siko tango makila siko yo eute tambo na fofo abombi ya bimisi eke na barin abimisi eke na barin siko yo moi c'est siko tango azu tonga repo même makila na moko oya ba vert esika ba vert ebimaka pona ko wanto komi na domaine mosusu ba vert ebimaka ekangami makila mo ebima eza insulté siko makila ntango eva na nzoto ezo provoquer siko yo dysfonctionnement na nzoto mo moto abanyoka mutu pas vertige donc pona problème itali makila en tout cas bandeko botika kozwa batonga oyo etali repos parce que tonga wana eza kobebisa donc mpona makambo etali tension bafacteurs ebele ebele mpenza ebele eza ete batension emata parce que moto jamais tension ekoko mata moto sans que eloko ezala te donc soki tension emati esengeli mwa kokoso moko ezali wana mais bandeko mosusu mpe tension emataka baza na baproblème ya tension héréditaire tension héréditaire mpe ezali oyo ya famille wana soko toloba bango mbala eza soko problème moko spirituel eza sikoyo baconvention spirituelle eza sikoyo makambo ya kovanda kosolola na bandeko oyo baza baspécialiste ya makambo wana lokola na ndaka lobiki soko boyi bokuta bango mpo bokosolola makambo etali tension héréditaire to malade mosusu etali héréditaire matondo mingi la ningo mabosili bon kolobela mingi ba cause et cause ka bongo tension ko mata to hypertension bosili bon kolobela ba alcool ba aliments transformés ba obésité to obari ya ka munene na lolenge nyoso zali bon ko yela munene wa malamu te yango nde cause ka tension ba tabagiste o amela ka ba cigarette ba diamba biloko wana nyoso kasi cause ya po wana mingi to lobeli hypertension to pe ko mata tension kasi ko kita tension to pe hypotension nini cause kango matondo mopandisango hypotension nini kozango hypotension ezali nde tension ezokita donc ngelo motema ezupe kokoso motema azokene susu boye te liboso te akongo zonga sima donc akongo zonga sima emo soza pour avandi base nango cause nango ezaka ka bilier eliel nezo bomango parce que tango moto bozolia biloko malamu te motema na yo nde topesi ndakisa mafuta tokende na restaurant tobenga na anglais ba take away chacha biloko mbango to bazungu sunimo ko bababuluka bababulu ya rouge bonolia sikoyo biloko wana nyos ba kib magie po le mbasi nyos mwasi nyos so kib magie zate akolamba te ekobonga te biloko ne kib magie wana za poison moko ya kosala ya cause ya kokitsa tension ya bato parce que ye kib magie wana aza ba produit chimique ya makasi oyo soki tango moto consommer yango azo détruire d'abord estomac na yo azo détruire d'abord foie na yo et aiko détruire sur motema donc motema aza sur la force donc ba cellule oyo batlaka motema et comme siko faible et tango comme faible siko motema comme ko kene siko na ralenti malembe tout a permis
pou apemi eza ka mutuka moko boye donc eza na panne siko po pesa nzela amatango donc akene malembe siko tanga eza bongo tension osani eza siko retour ozomona makila pe moyeta mo malamu ezate parce que makila komo tambola siko na rythme na yango te na rythme oyo ezali contre rythme nango na ka wana isusu totali siko makila ba infection makila siko babengi lipide de sang makila siko eza saleté tant makila eza saleté makasi et ko tambo ezali ba boule na ba artère pe na ba veine siko makila ko siko tambo te parce eza bouché ba tu eza bouché ndo mo siko e comme ça siko retour pour makila linge ke ne boye siko ko les eza bouché faut sani faut zonga na motema et petit retour voilà ça le retour na motema tango makila ça le retour na motema siko ko tu fais motema ngatindika siko makila kende makila wana izungi so epanaye ozoma za tu ya régie des eaux ngeke mai kende mai izungi Jesus siko kuna njili siko imaginer bandako nyoso tozali awa soki batuyo mai siko ekomo zonga epanaye moko akoza inondé machine wana régie des eaux akoza inondé siko ekoma na panne donc so moni tension ezokita c'est que anomalie moko ezala na motema esali retour akomo kende malembe nde esali te tension ekita nde na tension wana tozali na to ba tension wana tozana tension de mesure la tension et la tension systolique 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 elingo ba chiffre liboso to mesure la tension donc 17 to kesu na c to bengango dialectique dialectique wana ezali sikoyo tension sikoyo ya c donc le tension à 14 ou 8 systolique wana nde 14 diastolique wana nde 6 ou bien 8 donc tension sur les bongo sur tension sur les mati nde le kaka 14 tension sur les kiti les ancé il y a 8 donc na ça 8 nde tension sur les kiti mais le à 14 nde tension mati nde yomoni yomoni tozara na bilembo ya kotala tension kolandela mokilo tozali na ba thermomètre pour kotala ba tensiomètre pour kotala le lenkani donc à travers tensiomètre ne bo mesure ka le lenkani oyebila ndenge tension ezali bongo fonctionner ingeta mais ba symptômes pezali oyo moto soki ozoka moto passe moto soki ozoka fatigue tolingaki nanu bo préciser ngo pena malamu parce que tolobeli mingi hypertension na hypotension to pe ko mata tension na ko kita tension sika bilembo ya ko mata tension ezali nini to pe symptômes oyo zotesa biso ke tension ezali bon ko mata soki moto ozoka moto passe wana soko bilembo ya relaxer te tension emati ozoka miso flou tango ozoka vertige Miss Molili nde il a cette tension ça nini tension et mati tension kokita tension pepe ça fatigue na nausée ko sanza motazo sanza en tout cas zo ka nausée il a cette tension ekiti mais ko mata nyoso penza esengi motayo ka motu pasi motayo ka miso molili flou vertige nde bilembo il a cette tension et mati tension ekiti wana soko bozana appareil te mais ce que vous en appareil attentiomètre et sengeli otia poyeba ce que mati na tonini et comme na kolandela babokonomi bale wana na kati ya tension bosili bon côté sa biso bokono ya hypertension pe hypotension to pe ko matanango na ko kitanango constate osili bon ko sala yambo na tanga bakoko na biso ezalaka te tango tolobaka bandeko bala nete tango bakoko na biso yambo ndela kota awa bokono tension ezalaki te tango ebandi toyebelaki yango na ba mikolo ba paka ba ngone bato babelaki tension kasi sika wa constate osili bon ko sala même si bilenge mwana 13 ans 15 ans 16 ans a mati tension to pas quitter tension alors nini ezali ko sala phénomène wana ezaka supermarché phénomène wana ezaka ba boucherie tant que ba boucherie o kangamate tant que ba supermarché o kangamate bato bakotika kaka obela tension aussi la té parce que le supermarché wana ba mayonnaise wana ozomona wana soki bayebisi basala yango na nini ezaka huile wana nde moto azwi mayonnaise na maki omaka aza na substance moko ya toxine na makasi vitamine moko makasi bamaki aferme oyo so moto azwi maki azwi mayonnaise nzoka nde maki na mayonnaise bazalaka eloko moko ozomona soko nzoka nde eza conseillé comme normalement pour moto ali ya 4 maki wana maki naturel conseil moutali ya marque naturel 4 fois par semaine. Donc au les 4 marques. Donc sur les marques naturelles il faut examiner. Imaginez ce que au tala ndenge bana biso bakende même biso mikoto kena magome wana au moment tu pena 6 marques. Mafuta wana eza na cholestérol.
Yemoko mayonnaise au bati wana cholestérol. Ba du sous na marque 6 marque bati wana suko vitamine 6 marque wana donc mutali 6 marque za marque wana il fallait batwali à 12 personnes wali yango mais ali yemoko. Ozomona ali 6 marque ya 12 personnes suko mutabongo abe atendeni. Bana biso waki na ba université ndenge moko. Bazoli aka ba marque ba biloko ba zesta. Produit chimique tane biloko ne tondi awa. Oyo ba libani ba moko ba melango te. Mais biso to melango suko biloko wanyo so sukali wanyo surtout ezomema biso kaka obligatoire et tout fait ka motema oza déséquilibré motema faut kaka ezo anomalie tension ba normal tata mona 6 ans moni tension mati parce que elie na biso boucherie banyama oyo to lia wana banyama kopola biloko wana malili umele ça 5 ans na kata malili bande bakangi yango na kuna babombe yango batie ba produit chimique et bomba misima ba produit chimique wana emeki ko expirer monda mande batindi yango yeko koma awa foutu. On y a normalement il faut ça 3 semaines na Mali. Normalement après 3 semaines ba substance n'est pas OK. Mais il y a ça 5 ans. Donc tu as lié qui yeza na ngote. Ozoli sur papier a pas ma oli na Mali, sur Mali longtemps les okota, mi si c'est koko manini, eko mama lili. Ozo mota moto ozo consommer leur Mali ça 5 ans. Bani utati ya 5 ans suko tango oli yango sur mi si c'est komandeni. Eko Mali suko makile ko tamo yandeni, moi makile tamo ya madame ezate, faut beta suko ba retour wana seconde de monitor. Donc soki tososoli malamu esengeli moyindo ayeba tina nini tolela pambe te moto moyindo azolia 5 ayeba tina azolela via bokonomi bale oyo tolobeli na kati ya tension komata nango mpe kokita nango selo bakozi bosi bongo kopesa mingi ezali ba aliment transformé mpona nini moto moyindo ayebi pena kolia malamu te biloko tozali bongo kolia na ba alimentation biloko tozali bongo kolia na ba wenze biloko tozali bongo kolia na ba wenze okei boye ndunda bakolisi yango malamu penza te bakolisi yango na ba produit chimique na ba ingrédients chimiques ba alimentation koti na kati ata eloko moko eza naturel eza te ba produit chimique na ba produit chimique nezali moko ya bakozi to pe bakozi ezali bongo kosala ete babokono toyebaki te na tanga bakoko na biso tokoma kobela yango siko en tout cas bandeko na biso bosala pena attention ndenge babengaka angele na lingala yambo lia eloko yeba tine eloko zolia nini kwa porte na kati ya nzoto na yo toli nini koyi kopesa to nini to koyi kosala po ete tomibata na bokono ya hypertension to pe komata nango pe kokita nango toli nini topesa toli ezali kaka komibatela lolengi kanto po tomibatela biloko mungwa bato baliaka mungwa ebele en tout cas ko s'abstenir kolia mungwa mukie to mekutu mungwa ezanga ke eleka parce que biloko nyonso toliaka ezanga na mungwa na kati soko zolekisa mungwa ndeza problème donc bandeko komibatela na mboko na tension to éviter kolia biloko ya komata nango to éviter kolia mingi biloko ya mungwa to éviter mingi cigarette to éviter mingi masanga parce que c'est normal mutu sakanisaka mais ayeba nini akokanisa passe ezangi mutu te même pas c'est ça part to comme président de la république ozaka na passe passe si la raté pour ndeko no soka za passe c'est que pour en passe to éviter ce ko moto sengi ko lala ngonga malamu pour na biso ba adulte normalement 22h ezangonga moko esengeli mokolo ozana mbeto olala pona opemisa motu parce que soko olali na retard olamuka pe retard ou soit olamuka avant imagine olali 0h ou olamuka 3h to 5h moni motu sikoyo esali bien te sikoyo opesi sikoyo kokoso na kati na pona eteni wana lenga na pesa mokambi tsumbu raison wasalaka makanisa batango nyonso alobaka ete kozanga koyeba ezali liwa mobimba esalaka biso pasi kotala pena boye moto ane na taille normale ake mpe na pesa azopesa 60 kg 50 kg 55 kg donc ana poids normal kasi azoluka bakisa kilo akemela bachafwe akemela babuka kita akemela bangisa mbanda akomela bakisi wana eyesiye munene moko donki oyo mutema nazokoka suko sipote te kobwaka makila na biteni nyonso nzoto pambete mutema komi atuka komi muke mafuta elingi ye lokola mafuta elingi ye azokoka susu te kopema ndenge esengeli omona akomi na ba difficulté même si ya kotambola soka tambolaka mwa tango muke pema mukuse nde yango oyo ezali mingi kosala po ete bato bakokobela bango bokona attention ekoka bokoma te ekosala biso pasi makasi donc oyo bazali minene bazoluka bakonda kasi oyo bazali mike oyo baza na taille normale azoluka ya munene donc ekosala biso penza pasi makasi na bandeko na biso ya basi surtout na oyo susu bakomomelisa bana na bango ya mike bakisi wana ya tia point to pe oyo eyesaka bango minene mwana na muke na taille na normale azokola ne malamu olingo omelisa ye kisi po détruire avenir na ye
et ko sala pena biso passe en tout cas bande ko basi bo sala ingela et surtout na bande bana bina mike ozali ko pesa bakisi wana nganga buka ngoma ko landela etando ezali penza ngonga tozo pusa na male me boto la ki bande ko ete to kolobela bango ba bokono mibale to sili bon kolobela bokono ya tension bo manu libiso pena na lo meya nyoso lo lenge kani tension pesa maka nini pesa ka tension pe nini sengi to sala po ete to mibatela na bokono tension kasi to kokota sikawa na bokono diabete remarque sur to sili bon ko sala bokono diabete neti na bakoko na biso na tanga kala ezalaka te kasi sikawa tango bokono diabete ekoti toyebaka ngo ezalaka héréditaire elingi koloba mpo moto abela yango seke na famille na bango motu moko asongola abelaki yango kasi sikawa même si moto abela yango te akomobela yango na famille na bango ata motu moko abela yango te kasi oyoka moto wana abeli bokono na diabete toyebelaka ngo na bamikolo na bapaka kasi sikawa même si mwana 2 ans azobela bokono na diabete yango topusani pembeni na bino toyeba diabete yango ezali nini. Matono mopandi sango diabete zani diabete pesa bokonote diabete zaka to élevé ya sukali pa matin na makila moto ezana bololo ezana ngai ezana sukali siko to élevé ya sukali na kati na makila nde babenga ngo diabete pa matin nzota moto ngende to loba makila tango tambola tamona belemo ya nyos na kati siko il faut équilibre ezala il faut moi bololo ezala il faut moi sukali ezala il faut moi ngai ezala nde sikoyo soki bololo sikoyo soki sukali a dominer baninga sukali ko makasi nde tobenga diabete nde na diabete yango tona 3 sortes ya diabete tona diabete type 1 diabete type 2 diabete gestationnel bokesa nango ezali matondo mopandisa yango nalingaka bino mpo na mituna bokesa eza nini diabete type 1 eza diabete oyo pancréas pancréas sikoyo azali sikoyo touché azali sikoyo na difficulté ya ko fournir ya ko sa insuline la nto bololo ya ko sa bololo na kati na makila donc ye pancréas déjà azali touché diabète type 2 ezali diabète ezali pancréas azali pena touché te mais ba cellule ya pancréas oyo epesaka pancréas makasi ekomi eza touché siko akongo pesa insuline azo pesa siko bololo mukie quantité moka mukie par rapport na voilà ezo bana te na nzoto donc ye aza na makasi mais ba mapinga na siko yo makasi za ok bokasi na ezali ba mapinga na ye ozomona donc diabète type 1 ezali ye moko nano pancréas aza pena foutu aobela mais ça quoi la chef d'état major azobela mais siko type 2 eza siko ba bibundeli na ye nzinga ba cellule bo sunga pancréas siko baza siko malade siko lokwa baza malade force na eza bango yepe aza bokasi mukie ndo mo siko yo type 2 siko yo azo fournir siko insuline mukie na kati na makila diabète gestationnel eza nini mais eza siko zo mingi basi azemi basi waza mingi na zemi so waza na zemi en tout cas so diabète wana ezuye nde omonaka mwasi mo bakeni na hôpital boye esinga po asala keba kotie glucose te wana tokoti na ngama médecine kotie ba sérum te mpona éviter noki te aya kokufa aya ozonga na mokili ya molimo sikoyo ezalaka na ntango azemi soki aboti na esili to ifaleka na bamino yango esila soki aboti nde esengeli bapesa parce déjà malade eza wana soki aboti etikali nde esengeli azwa traitement mpo te kokosila bakozi ya badiabete yango ezali nini matondo cause ya diabete eza nini cause ya diabete ezali kaka mingi elieli elieli parce que donc elieli nde esimbi mpena presque bokono nyonso tolobelaka ntango na ntango bokono nyonso oyo eyesika nsima na arrivé ya mondele eza kaka alimentation donc sucrerie to bato alie biloko ya sukali ebele parce que pancréas mosana ye nde bololo soki otali banyama nyonso mbisi nyonso to aza na pancréas ata obomi soso keba place wana so osimi place wana nyama nyonso ekoma bololo parce que bololo eza important na kati na fonctionnement ya nzoto ya moto même mabele ti omoi mabele nde eza boye aza na bololo na kati aza na sukali aza na ngai mais oui mais yo mona bo nzete mpo nzete ebimisaka biso sukali so otali mpo nini avocat abimisa biso sukali mpo nini manga ezobimisa biso ngai mpo nini tondolo ezobimisa biso ngai mpo nini parce que na kati na mabele même mabele aza na sukali aza na bololo aza na ngai ozomona sikoyo moto sikoyo esengeli sikoyo a consommer avec modération
bato soko bazo consommer sukali na excès. Oh, so tali biloko sukali zani zaka biloko mundela yeli biso. Ba produit artificiel. Ba produit artificiel, ba chocolat transformé ba chocolat. Bana ba komi chocolat biscuit. Or ba to ya sukali za makasi na kati ya biloko wana to moni salite moyen sikoyo to ya moto normal ezate senge sukali sa nini emat. Or sukali soki emati nde ye sikoyo na pancréas sikoyo ye yaza mutabololo. Siko boko si sukali ebele koleka bololo. Tant boko si sukali ebele koleka bololo sikoyo pancréas sikoyo a cédé. Tant pancréas a cédé, ye sikoyo moyen sikoyo a côté so bololo ezate ndo mo sikoyo ba cause sikoyo ya diabète zali kaka elié bato bazolia mabe. Donc bato bazolia sukali ebele koleka bololo. Donc bazo kolisa mingi bololo sukali bazo kolisa bololo te ndo mo nizo salite cause bato babela mingi diabète yango wana oyo bato bazobela. Tomonaka babitabe bakoko ezalaka mpe na sukali makasi kozala mpe yoko mpe kozaka diabète to mpe lolenge kani te. Soko obeli yango nde bakopekisa kolia biloko wana. Mais soko obeli yango te eza sukali moko modéré. Tata mokela sala yango avec donc atia yango pena hors des gens qui toko penza donc akaboli so mutaka même manga. Manga zana mwa ngai, mwa bololo, mwa sukali. Tango zoli yango donc eza amélioré. Mais soko mundela moni bo mote mundela soko asali oya yemoko a former soko asali soko sukali na yemoko biloko na yemoko. Sukali na sukali ata mwa bololo muke na kati na ngo eza te mwa ngai muke eza peut-être sukali na sukali. Voilà, sukali na sukali to zaka chocolat. Ba chocolat o bateka chocolat na chocolat na bololo ezate ngai ezate zaka ka yemoko sukali na sukali. Nzo na eloko nyonso foza na bololo na mwa ngai po ça mwa amélioration. Soko sukali na sukali kaka ndio moni so ekomka na pancréas na ba cellule na pancréas na yemoko pancréas ba lembi ba bukanyale ba moko cause ya maladie yango ndo musiko bato obela tension obela boye diabète yo tungisa bato kaka biloko wana elili. Matondo mingi bandeko balande émission santé la moto zo poussa na tolobelaki ya yambo bokono ya tension sika bato komi bongo na bokono ya diabète aussi le tozale bongo kolimbola sika wa matondo mingi na ngoma bamu bazale bongo lande monene na émission santé la nganga buka ngoma bilembo ni to pe symptôme autre ko yebele te moto wana zale bongo na bokono ya diabète. Matondo mopanisango bilembo ezanini. D'abord moto soka za lemba diabète lemba libose pa nezali posa ya mai. Akome ya mai ebele. Ya mibale ezali fatigue. Akozaka de temps en temps fatigué. Ya misato masuba le fait que ya mai ebele akosuba ebele. Et masuba na ye soki asubi ata pembeni bo mona penza masuba na ye banzinzi ba wanolandango. Donc tant que suba kaka mo pena banzinzi ba ye na taba nzoi ba koya wana donc makila wana masuba wana déjà wana kutumaka mo sa ata examen zate azana ansuko ba symptômes milefu nganga buka ngoma bolobelaki bango ba diabète misato diabète gestationnaire type 1 type 2 bo bilembo nango ekokana to pe diabète na diabète ezali na bilemba bokese bilemba diabète type 1 na type 2 baza presque bilembo moko bilembo na bango eza mingi yango wana fatigue posa mai kosuba mingi pe ozomona soki aza munene akomi na perte à poids à perte de poids soki azali mukie soki aza munene akomi munene ebakisa misusu mais soki aza mukie perte à poids esalemi soki na diabète type 2 ezalaka mabe lisusu grave mpo nini bilembo na symptôme yango eza nini ezali mapota donc soki ozoki pota wana ekokauka te tomona yango moto banda zoka pota loki tia ozongisa oyo ezosimba donc soki azoki ka pota wana ekokauka te diabète type 2 mais baza type 1 na type 2 bilembo wana pene eza presque ya kobalana mais le diabète gestationnel ya mwasi oyo mwasi azemi symptôme nango makasi eza kosanza mais moto mpe soka na zemi asanzaka pamba soki abana kosanza mingi et puis pour na likambo etali pongi en tout cas akozwa pongi te abana kosa mingi basomni wana soki diabète gestationnel oyo mwasi oyo azemi oyo ezwa mingi basi ya zemi donc mwa basymptôme ya diabète yango wana oyo etungisaka bato soki omoni mpenza ozosuba mingi soki omoni mpenza ozomela mai ebele kolialia mingi diabète bilembo ya diabète yango wana lolenge quand oyo kosala po ete tomibata to pe traitement préventif
pour na bokono ya diabète. Matondo pour la prévention pour na bokono ya diabète tobi prévention prévention ezaka ko éviter sukali. Ko éviter sukali. Batumi ba ça perere. Na zonga pour finir ça bato moto so abeli diabète akeko zwa bakisi ya bololo. Ameli na Kongo bolameli. Nzo ande kisi o ko pesa moto ya diabète ekozaka bololo te. Bololo wane faut améliorer. Bato wana baza erreur makasi yo be diabète okeka osomi nzo ande soko meli kisa bololo leki bololo makasi etumi sur pancréas. Etumi pancréas libela et si le pancréas wana arosa isusu te. Donc prévention ezali pour éviter mingi biloko ya sucrerie biloko ezali sukali tout ça la amélioration ya kolia même na alimentation hein lelo ole biloko bololo lo bolé ndunda ya ngai lubu na ole ya sukali donc amélioration na faut équilibre wana faut na alimentation moto même ba fruit ya bololo ezali ba fruit ya ngai ezali ya sukali pe ezali donc il faut ko équilibre biloko wana bat muso zaka baba du premier truc ali kaka biteko teko obiteko teko za sukali ozomo nanyo misili ezali bololo donc il faut qu'on améliore biloko wana surtout tant besoin améliorer ndeko ça était santé monter aux malamu pour la mesure il y a curatif traitement curatif tolingi dans tout na nganga buka ngoma tomona kasoki motabeli bokona diabète akei na médecine moderne soki bandi ko traiter bango donc a communiquer donc akotikala ko bela ngo libela po akenda ba pesa ka yeba insuline to ba kisi na ngo ba pesa bango eza lo lenge moko na traitement na bino to pe lo lenge ni traitement insuline ezaka ko stabiliser tension nani to ezala na place wana ya diabète soki azali na type 1 to type 2 atikali ka wana so ezali 240 etikali ka wana OK kiso o biso boko to pesa moto ezali pona ko sisa moto bokono wana ba statine o ba pesa kuna insuline po ba kisi ya diabète za mingi insuline na statine ba statine wana ezaka ba pesa nka po stabiliser ka doser ka mo ke même malade ezaka oui parce que moto abeli diabète azali souffrant contre moto abeli sida to me ko to bela sida ko bela diabète parce que diabète azan bikila biloko mafuta kolia te biloko ya mungu akolia te vino mo kolia su mafuta te olia su mungu ate olia su biloko ngai te moto sida so ameli ba harvest na ye azana à l'aise ali anengi sto alingi donc beaucoup na diabète ezelo ko sakana te bande ko ezelo moko ya mutuya siko epa na biso tozana kisi ya ko stabiliser ngo to me ya ko sisa ngo ya ko sisa kisa so ka meli sili ba statine wana botika ngo ba insuline wana tonga wana chaque ozaka tonga na tonga ezali pona d'abord total type ya diabète ozana ngo so ezali diabète type 1 to moni te pancréas nde moto azana problème to pesa kisi pona ko renforcer pancréas so ezali type 2 et ba cellule la pancréas ndezo cédé to pesa kisi pona ko renforcer ba cellule la pancréas so que ça gestationnaire wana basi pe kisi ezali to za ba comprimé autosali ya diabète et ya diabète na tension na kasi bomona ngo na sima o ezo sunga ba indo pona ko sunga ba indo to ba indo ba zonga na bo na santé na bango normal ko na bolo botalaka à travers so bomoni ke non eza diabète type 1 eza diabète type 2 to pe type 3 nde boko pesa ba kisi ko na bokono wana ndenge ni bosalaka po ete boyeba ete o eza diabète type 1 type 2 type 3 pardon gestationnaire po ete bopesa ba kisi wana diabète ndenge za wana tozana na monde moderne toza lelo et to pesa ka bakisi kolanda soki asali examen ya glycémie totali sikoyo neni boyebela keza type 1 type 2 to pe gestationnaire à travers glycémie à partir ya 128 pour taux normal ezali ko bana 60 ti 120 soki eleki 120 comme ka 125 126 to eza type 2 wanja to moni eza type 2 esengi to pesa kisi kolanda type 2 ndenge ezali soki emati komba 280 ti likolo kuna to type 1 to pesa kisi soki ezali aza zemi na mukumba to pesa kisi kolandela diabète gestationnel wana to pesa kisi sikoyo kolandela yango matondo mingi nganga buka ngoma bosili bongo kolobela bokono ya tension pe bongo bokono ya diabète en tout cas bokoti yango pe na kati ya mozindo tolini ko pesa na balandi ya émission santé la mko na bokono mibale otosili bongo kolobela bokono ya tension pe bongo bokono ya diabète matondo ya moto pesa toli pona tension kisi ezali
tozana kisi ya mai toza pena ba comprimé oyo biso moto sali na ndaka lobiko ba bengo baba baba comprimé à tension hypo na hyper le même c'est matin c'est kiti soki mati ya kiti soki kiti c'est ya mati azo équilibré kisi yango oyo baba kisi ezo sunga bato pona tension oyo banganga buka basali na kati na ndaka lobiko botika komela ba bêta bloquant o bomelaka wana ba diurétique wana bomelaka wana pona tension ekosila te ezaka kostabiliser bêta bloquant wana ezaka stabilisation donc azo maintenir ka yo zaka esclave ya komelaka kisa tension vino mobile nzoka ne biso na ndaka lobiko tosali bakisi comprimé naturel pe kisi ya mai oyo komela pona kolongola tension soki emati to ekiti tension normale na mikolo 14 ça va mais soki eleki 14 mpona baadulte ekomi soko mabe nde toli toopesa bino eza kaka bandeko bayindo bolongola elikia na kisi ya mundele botia elikia na kisi ya biso moko bokoko bopesa biso banganga buka confiance ete biso tozali mpona bino mpona kosunga bino bolinga nde biso makasi mpo soki bolingi biso banganga buka te biso tozali mpona bino so estce mundele akoki kosunga na bokono oza nango nkatu yango wana topesi tolepa bandeko ete bakoka koya ntango nyonso na ndaka lobiko bandako ekeseni ndako lobiko eza ndaka mfumu kimbango eza ndako oyo banganga buka nyonso basangani mpona kosunga bayindo tosengi topesi matondo mingi epa na bango moko oyo basali ete lelo tozala awa nesongi ya nzila mfumu kusuki ya munzala pana na ngola matondo epa na banganga nguza banso matondo epa bilandi matondo epa na roi ndombele nzete moyindo oyo penza ntango nyonso bazana biso elongo mpona kosunga ete televuva numéro pambe te tokomi penza na suka matondo pona numéro mile pona adresse d'abord ndaka lobiko ya mibale efongwami avenue Kimwenza dernier poteau soki bokoti na avenue Mbata babala Mbata bomona ndaka lobiko oyo ya mibale ndaka lobiko yambo ezali na avenue Ngi numéro 57 na Matadi Mayo ba point de vente ya koteka bakisi ya na ndaka lobiko arrêt Kimbantseke cimetière kuna arrêt Kimbantseke cimetière na avenue Kengensona epa nganga ngunza Lukombo kuna ezali na esika baoteka bakisi ya bokoko nyonso bosali da na ndaka lobiko nyonso tosala na ndaka lobiko eza kuna soki boyi na Royal bokuta esika bakisi ezotekama bisika mosusu ezokende malembe po ete Kinshasa mobimba etonda na ndaka lobiko mpona kosunga bayindo esika nyonso bazali numéro ya telefone na biso 0 mpona bato libanda code OT 243 085 87 229 85 97 229 nde bokozwa biso po tokopesa bino kimia na mai nyonso za kotungisa bino matondo mingi bandeko balandi tolobelaki mingi bokono ya tension pe bongo bokono ya diabete kasi constat tosali ete babokono nyonso wana mibale tosi bongo kolobela na ntango bakoko na biso ezalaka te kasi eloko ezali bongo kozango mingi ezali eleli donc soki tobongisi eleli na biso nde babokono nyonso tozali bongo komona oyo eyeli biso ekozala mpenza lisusu te matondo mingi nganga buka na kondima koya koreponde na invitation na biso ya mokolo malelo matondo mingi na bino banso oyo bozwaki bango libako ya kolanda biso na émission na biso ya mokolo malelo matondo mingi na équipe technique mobimba ya Voix mu télévision tokutani chaque mardi na ngonga ya 12h35 pe bongo dimanche na 9h05 tika ete kimia tataki eliko na se ezala o mabuta mabino